Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandignon soyakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika. Kande na yipsaka bino boyei malamu na chaîne biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bande konanga so kezali mbala liboso et salimi que non oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Na osenga surtout na bino bo s'abonner massivement. Tango poso sabonaka bongo bobo sanapete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, kolanda pe biso ezalaka devoir na bino bande konanga kaka ndenge bo yebe. Voilà. Lelo toye na matière les sous ya mama Tina Lesi. Balobi mama Tina ye mutu azobomisa pasteur to prophète Denis Lesi. Makambo bande konanga eza vrai to eza nango lokuta. To eza ka bato balingi babebisaka réputation ya mama Tina to eza ndenge nini bande konanga. Kande na bete la rabino lisolo toujours et encore que dans la vie makamnyo sosoki eleki ezalaka toujours soki makambo ye. Il faut toujours temps ya ko examiner makambo wana. Tozalaka apprécier te que non yende alobaki yende salaki yende amataki yende kitaki te. Mais ezalaka toujours important to mekana nu kokota na muzindo ya dossier wana. Lelo oyo prophète de la nation Denis Lesi asalaki crise asalaki AVC ebele ya bato bande konanga balobaki ke non Denis Lesi eza stress. Tomona ki bato mosusu balobaki ke non ndenge eza boye eza kaka ba pasteur mosusu nde babeti ye. Bato mosusu balobi eza nzambe nde abeti prophète Denis Lesi po azongela ye. Kande na yebisaka bino en tout cas en réalité toyebite makambo oyo ezokomela papa na biso Denis Lesi eza nini ebandaki ndenge nini ezokende wapi ekosukela pe wapi bande konanga. Alors sans plus tarder natie la bino nanu ba dossier ba affaire makambo ndenge ezokende makambo ndenge ezotambola concernant Denis Lesi bande konanga. En tout cas na boyi ezala te que non mama Inès NM ye mutu alobaki na lingi penza boyoka bino moko na matoi na bino bolanda bino moko na matoi na bino ngai ya bino mama Inès na koya kaka pona kosala analyse tolanda nano bandeko na ngai soki ngai na koseli yo makambo yo confesser te Denis Lesi akufa. C'est fort hein bato batala o na yebi soka bongo soki yo confesser te nzambe a frappé ngai ne na zabo nga sambela nzamba Jean-Paul Mayata nzamba vérité pasteur na biso a préféré kati kana deux personnes mais ay black sabato keno lisumu ya mabe soki nga na koseli yo makambo yu nga na lobi na nga lobi nga bo sachite na bana na mwasi Denis Lesi tina te ko bengi bon test o asa mwasi lo kwanga ala servante te asa mwasi lo kwanga na che e bon ce que c'est faut cha mama pona ni mama na nga komoni ana poni ben sabino fo mais stiko ben sa mama na loyenge na ben mama na loyenge ta homme de mais na koki ko mais je nga pe na za mosel na nzabo ben sa mama na loyenge nga na mosel na ozoba na ngai na benga mutu mama za mama na ngate te asa mama na ngai te mama na ngeza ana mama zaka moko papa zaka moko lo ba batone so tikala ba tonton na batanti. Maman n'a pas commencé Anna Molambe. Maman n'a pas commencé Tinate. Sur la servante de Dieu. Te servante de Dieu n'a pas na servante. Atele makana cher, atele makana cher. Na cher na bango. Ya église na ye. Ayebe loko ni ataka na cher na ye. Na nzambe na yo ya sambela. Ko ben sa maman na loyengeti. Papa n'a pas commencé Léona. Maman zara moko, papa zara moko. Les restes ce sont des tontons et des tantis. Oh, yo benga on so obligé na benga. Na benga servante te. Na benga servante, na benga madame Lesi. Oh, non, bien madame Lesi, bien maman. On a respect par rapport à Tina. Oh, le bon Tina, bon ya obota moi le kwanga. Non, mais par rapport ya nini bino so makam na premier degré par rapport ya nini balusi to kosa ya lokuta bana mindele kutu aba benga mama na bona ba kombo par rapport ya nini. Maman ezan makam. Ya nini, ya mama ela kisi. C'est azana charge, est-ce que charge ya sana ngwe leki onga na sana na toto na. Na maman nzambe. Na makam nzambe, est-ce que charge onga na sana na bonzambe? Est-ce que mission ya sana ngwe leki mission nga? Ya yo na to monite. Ya yo ngana bomoni yo no monya ngote, yo no monya ngote, yo monya ngote. Mais nzamba o mona ngo. Yo do mona mission nga. Mais autant autant en œuvre biso tout le monde yo ndo mona mission nanga te na tuni yo ndo mona mission nanga est-ce que Jésus Christ asaki mission pour mokili mona to po ba bongwana ngana na tina mokili o na za moleki nzela
Moi, mon kilo, non, ça, les campos, mon kilo, mon athée. Parce que 7 heures, je vais le laisser. Je suis qu'un passager. Je parle de servantes de Dieu. Les servantes, nous tous, nous sommes des servantes de Dieu. Toi, tu ne connais pas la façon dont moi je sers Dieu. Au coco, le bâté, que non, à sa servante, pour les kanga. Yo, yebi, qu'on dit. Yo, yebi, la comparaison, parce que yo, yebi, qu'on dit, manangate. Yo, yebi, qu'on dit, manangate. Mais non, yo, yebi, qu'on dit, mananga. Yo, yebi, façon, on a banganzam. Yo, n'ba banganzam, pour les kanga. Servante. Les dons a été donné à tout le monde. Bien sûr. Il y a sa servante, c'est pas servante. Mais elle les exerce moi. Azako exercer ngo. Yes pas ça exercer on batba mona. Ngas on ça exercer on pon zambe anzimanga. On batba mona ngati. Moi je fais pas ça pour les matalana. Ngana sala ngo pona banga nzambe. Mamba belenga na tika na fina ngapona banga nzambe ya ko tika ngote. La preuve est que ngana bine a confessé. Soit confessé te bo mona to zaka na kanga date de sa kufa. Parce que si son mari ne m'avait pas confié quelque chose, j'insiste. Moi, je lui lance un défi. Tant que yo servant, on a lancé un défi. Na butu wana ndeto zana kata voiture. Cet esprit a kota na mobile na a se confier na biso. Makambo ya salaka. Ce qui a confessé te, mon Dieu va lui livrer un spectacle. Et qui t'a dit que c'est qui m'a donné les dit que c'était yango na lobby. Yango na lobby. Ce que zaki a sorti lobby na fungula ba brèche ngala ba lokuta. Alors ko la fanda kinye. Ayebi. Keba mutalo ba comme ce qui mutalo comme na se akuiti se kakana obanda kala. Mutalo be comme na se akuiti ba ko na so aloba kana obanda kala. Mutu alobaka likamba solo na se ya kwiti. Mutu soit conscient, à peser ba mon nae, à peser penser nae, à peser réflexionner parce qu'il est en état sobre. Mais mutu azoba comme na sa kwiti, ça lobino na obomayo kimae, a obomayo. Wakana ngona mutema nae. N'importe quoi. Yo yon dimisanga makamo yon dimisanga maman mona loyenge. Eh comment maman mon côté? Eh on dimisanga te comment maman na ngeza ana. Dans l'église na biso s'il te plaît. MS. Dans un exemple moi Moi je prie pas chez eux. Mais attends, quand tu appelles pasteur Mayata, excusez-moi. Mais c'est mon père spirituel. Ben oui, c'est ton père spirituel. Mais c'est mon père. Mais tu l'appelles avec du respect. Je l'appelle avec du respect. D'abord, na papa, oui, papa. Oui. Parce que Nzambe na ye a délivré nga. Na benga Champagne Mayata papa. Parce que son Dieu m'a délivré. Ni t'étais que ça m'a papa, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Mais non. Mais non, je peux pas l'appeler maman, je l'appelle madame Leslie, je l'appelle pas maman. Na ye Nzambe na ye, tenga na ye jamais Champagne Mayata. Le Dieu qui m'a délivré, Nzambe a quoi ça va chaîne nga. Mutu na cher na ya Nzambe na so eba. Bah ouais. On comprend? Jésus-Christ, Jésus, c'est un nom commun. Le Christ, c'est un nom propre. Il faut y avoir une union sur la cage Jésus-Christ. Il y a une chair, mais il y a une chair, il y a radio parole vie. Il y a une chair, il y a CFC. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a délivré. C'est ce Dieu-là qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. On dit, il y a H de Noël, d'accord. Beaucoup de gens. Moi, bien, non, c'est le mot. Batuna Congo, bon peuple périt par faute de connaissances. On comprend? On comprend? Tout ce qu'on confesse par la bouche, ça se réalise. Mon kilo est salamana maloba. Force, il y a parole et l'équipe force, il y a écrit. Mindele bako sabiso. Les paroles s'envolent. Ndoki aloka mutunabi qui n'a fait été. Alobaka. Aumona. Esili. Amonipe. Alors, ngana église nanga. Balakisanga munoko nanga. Il faut yeba nini eloba. Bible lobi nanga bana loba il faut na tourner le lem nanga 7 fois. Alors na lobela nzambe mon côté on na yebité. Na benga mutu servant de Dieu, moi je sais pas quel Dieu elle sert. Moi je connais son mari. On comprend? Na benga na comment mobali na ye. Ko bengi sanga mutu mama pasteur te. Po lobi nzamba tu nanga bo benga ki ye. Mama pasteur, est-ce ngam na tolera ki yo. L'esprit qui parle en moi et l'équipe on résout dans katina. Toi tu as ton esprit qui parle en toi. Yo ko convaincre nga ton timisanga le mona loyengi. Là lo baka elo vite fait, il y a beaucoup de gens na Congo, même ba serviteur de Dieu mususu ba pesa ka mama lesi na biso respect makasi mama Tina parce que ba est-ce que ceux qui muta bengi ngamani kama tena respect là c'est sa pensée yo ka penser na yo na par rapport il y a crédibilité crédibilité est-ce que ceux qui muta abengi ngai quelle crédibilité quelle crédibilité ceux qui arche de Noah nous tenir le long makasi c'est parce que mama Tina elle est crédible babilo ko belé denile ça sala pasteur nanga denile que j'aime bien je n'appelle c'est mbote babilo ko belé eux comme la denile babilo ba soto na mingi longa pour na mama Tina ko ba sauter sacerdoce c'est ça qui a nani. Non, un sacerdoce, c'est ça qui est. Les kaboya qui est pas nan. Pas mon bal. Bon, qui répond, c'est les kaboya qui est pas nan. Est-ce que, dans il y a Saint-Esprit, c'est transmettre, alors quoi, super, mais n'a pas jamais aussi. Vous croyez ça? Mais non, quand ici, va pas transmettre, sacerdoce, le quoi, si moi, c'est mon bal, il va là. Bon, c'est transmettre, bon, tiens, basé. T. Ok. Tu comprends? Et c'est transmettre à bon côté. Ce qui maintenant c'est transmettre bon, mais Samuel a comme un prophète c'était. Mais bana ya Eli, n'est pas comme un prophète, baba prophète. Parce que Anna bana quoi dans le temple ya Eli.
Mais bana ya Eline Zamba pesa bango, pesa moi na moko oyo kutu, ba yene ka likabo, apesa dans la prophétie. Il faut arrêter. Babi les vrais adorateurs ba oya ba nzela. Il faut arrêter. Sacerdoce c'est ça même pas yaye. Parce que aza moi si ya pasteur, il faut qu'on m'appelle pasteur. Nani a payé permission. Toi tu n'es pas là, t'en vas ça va. Tena tout niyo, nani a payé permission parce que le don ça se donne par le Saint-Esprit. Ce n'est qu'un mariage. Le mariage c'est juste sur la terre. Nani kolon Zamba yebi mariage te. Nani kolon Zamba yebi mariage te. Na esambi selo Zamba yebi mariage te. Denile sa esambi selo ye moko ni bana, ni mama, ni tata osa ye moko. Siko yo solo bananga ke non sacerdoce c'est ça qui na maboko na ye, apesi yango mwasi. Mais est-ce que Maman Tina yaki païen na ndako denile so biazaki déjà croyant? Ya ata sa croyante. Ba toi ba tata musu ba ba se be ba église ba na kondima ko leka mtate ma cher. Manique de John. Manique de John. Ko tantaka kondima ba ko ba te ke non moto aza servante. Yo soko yebi ke osano servante. Mais ngai. Est-ce que le sacrifice que cette dame l'a fait, le sacrifice ça là quand même pour prier pour n'avoir. Yo kanisi soki motu. Oh là là quand on a belé pour rebondir là pour na biboué na ye au ban église. Le sacrifice on a toi tu le fais pas. Yo yebi combien de bateaux on a prié pour n'avoir. Yo yebi nga. Mais Manique. Toi tu dors avec moi. Mais je dors pas avec toi. Et comment yo yebi comment yo so ba sacrifice o ya sala ka. Yo remona na wana matala na. O yebi ba tu combien o yo ngai na kanga na la na mubibu na na sena prier pour n'avoir. On a yebi bango pété. Na on s'appelle l'autre. Il y a prier pour na bateau o tire ma bonza. On peut simbo le beso ma voiture. Ça s'est donné gratuitement. Yo il faut payer ça gratuitement. Voilà maman Nzambete. Pas de hôtel émission titika. Au Saint-Esprit ko ti awa. Na ba nini ko tobo. Yo bi sacrifice nga. Yo bi sacrifice nga sala. Manique. Ben oui, yo bi sacrifice. Yo bi sacrifice nga manique na sala. Yo la na nga yo bi combien de fois na kata pongi na butu. Mais tout le monde prie, moi aussi je prie. Et dali yo, on a yo, jusqu'au yo na sacrifice na sala danger. Quand on na sacrifice na sala ka. Na sala ngo gratuit. Na leki ye ponga na sala ngo gratuit. Mais cette femme là t'a fait quoi? Elle t'a fait. Est-ce que solo bana mutu? On a bino ba congolais, so ba lobi vérité, c'est que mutu a un problème avec ces gens-là. Mokile tambola. Parce qu'il faut bengaye. Non bengaye pourquoi moi je suis. Na ko bengaye te. Nzambe oya permettre na bimisango avec ça qui volonté na ngate bana poser la question fait bimi. C'était le Saint-Esprit ça ngate mon bimisaki. Alors Nzambe wana pe nda sali loki na loba. Pona na ebe mission na poto 2 ans. Makamone loba ça fait 9 mois yango na loba ngote. Son a lobby en haut, c'est que il va 9 mois. On a salé une année. Tant a après 3 mois de tout temps, tout cela, tout temps la journée, on va tout saluer l'émission. Son a lobby en haut, c'est que Dieu l'a voulu. Alors, et là, quand on s'est battu dans le banc, tata boye les gens. Emmanuel sera là. On est protégé. Toute vérité n'est pas bonne. Toute vérité, on a bien battu mon kinde pour le bango. Bien battu mon kinde pour le bango. Laisse ça, verser une Bible. Toute vérité n'est pas bonne. Est-ce que on a lobby vérité mon quoi? Ozon la carte. Na lobby vérité. Na lobby na ye akoya ko bana TVT ayebi place oya o confesser. Ayebi yo obi a servant. Oui. Asa même pas pasteur parce qu'on a père spirituel, parce qu'on a pas pas carte. Ouais. Akeli po mpaka na bango. Elle va essayer na TV ya lo bana ba. On lui a rien obligé, on a lobby na ka sauver. Sauver, arrêter hémorragie wana. Faut bana na yet. Et simbité. Ils ont dit pas moto ba pesa ki sacerdoce. On zama za bongo. Bon comprendre que ça va. Na on a place de kaboko yaki. O sala ni. OK pas pas sauver botali kambele to fanda bobola na to za nzambe na mawa. Bo sambela pona mawa. Esili. Est-ce que ça yana kaya est-ce que le problème ngotali bato ngana lobi na ye. Bo a comprendre ngana pesi yende sina comprendre que non que mobile na lobaka na ngamo pété. Basa lobaka to zaka. Exact. C'est que le quoi la loba na biso déjà c'est que le on peut sous quelque part. OK. Vous comprenez? Alors au lieu otika mwana ya bato akene ningi wana lobi tango kota mabilo tika na malchance mieux yo longwe na part na oyebi mama blanche que son âme repose en paix, maman blanche asalaka Marcelo chantage te akena ko confesser mbala moko mais maman blanche akufa liwa bana nzambe te maman blanche maman bana nzambe akufa bonte bana nzambe oui c'est ba boma iko kasi mwana nzambe akufa bonte OK na psaume 91 oui aucun malheur ne va t'arriver. Aucun fléau. Aucun fléau. Quand on appelle de fléau, poison, va filer des loiselaires. Oh, mon babé voiture et tout, c'est son des fléaux. Tant oui, aucun malheur, aucun fléau ne va t'atteindre. C'est qu'il est là. Il s'appelle Je suis. Il est là. Il dort pas, il ne somnole pas. Si tu pries en vérité, tu as la foi, tu fais ce qu'il dit, même si tu es un pécheur. Parce que a commis ça qui faire de chanter mobile soko lobité soko salinga boité na koloba soko pesinga mongo boité na koloba soko pesinga mono kente na koloba ça t'a allé avance pour alia qui déjà mongo ya mabe alala ki na ndako asoma na mongo mabe
okozotia kombo nzambe liboso mais na se nango ya les dragons. Manique de John, on va parler on continue avec toujours la même idée mais na Congo soko lobi na mutu ngakuna au moins makambo wana kosoza kile ba journaliste net ba saratola moi kata mko ba isaki lobi ina matière ngakutu patience mukinda bana kansa na oloba o de John koloba tenga na oloba te o eza matière te na oloba un point o eza pitié eza mawa nzamba kitsa mali kuna mais so eza ki ba karine banane matière. Qui vous dit pas que non de te faire qui na voiture na te mena semaine pas sans ba enregistrer on a YouTube. Et puis de longtemps. Somo ko tout le monde qui ndaba mani ka enregistrement. Et comme il niveau. Po mutu tango sa likambo. Il faut yeba na lobby loté, na lobby likambo sala te na lobby ntenga na lobby kaka. Entre bango mi bale ba yeba ni ba mabe basalana. Alors e bando se pesa nzambe te. Sauver moninga confesser. Mais baza moi na mobile à part bonzambe, baza na physique. Oyo ngana yo moi na mobile. Tombe tel solo couple pastoral. Il y a combien de couples pastoraux au Baba? Belé, ma maman pasteur, ma papa pasteur, ma OK, ma ben na église ma maman pasteur. C'est vrai ça? Et c'est vrai. Moi na copain na mo abimana mo chaque pasteur na. Té. Pasteur mobile na fana aux États-Unis, il y a banob na mo sa pasteur. To comment ko wela ngai na mo sa pasteur yi. Mo sa pasteur. So mo ka maman pasteur asa ka berger na mtaki no sel ba course. Alinga mtu msute na église mta benela ke sac, yem takipela ke nyonso. Yo za mo sa libala sa tashaka na mobile na yi. Asatashana mutu msuti. Mais ça va papa bango mapiaka. Bandi bande konanga ebela batu awa to tuko yoka manike azana compte à rendre na mama Tina Lesi. Manike kande boyebi bande konanga aza moko ya ba chroniqueuse na biso bande konanga ye c'est comme si azalaka problème na mutu nyonso. Ye alukaka teke na oyo nde asala ki boye ye soki ka likambo eye eke amonika keno makila ya yo na ya ye ezotutana te ni yebela deja keno yo mutu kozwa likambo yo mutu okoya kosamba bino moko bomona kata makambo ya Koffi Olomide Manike azalaka na problème na Koffi Olomide mais oyo asilisaka na kofinga ezalaka toujours et encore Cindy Leker ti bakangisa Manike aye kosenga bolimbisi bayaki ko libérer Manike mais ayaki ko zonga lisusu pona ko continuer ka ko finga Cindy. Pourquoi? Parce que azana ba contre à rendre na Cindy les guerres. Siko lelo awa bande konanga ba compte à rendre na ye ekomi na mama Tina Lesi bande konanga ye ekomi somo ekomi pe pasi pe mawa ekomi somo ekomi pe ko sala matata bande konanga ye ata kutu bazala kalikambo na mutu te. Est-ce que ezalaka bongo bande konanga makambo ezo continuer kaka tolanda ngai ya bino nazonga nazana bino bande konanga nazana bino parce que matière ezali tolanda nani ngana yeba ke dinde sasuka na visi. Yo yebaka mutu malade yo zanzambe. Nzambe te mena yeba ke sasuka na visi avec tous les problèmes qu'il avait, les problèmes familiaux. Ah bon? Avant un problème makasi. Neti nini? Azama pa makasi na famille. Moi sina bimal ba vérité à visi na hizi. Pona obata. Mama Tina ya oloba ko ya lo makamyo sala gai. Oh. Bon sa caméra pour makambo Manike oloba combien de mois. Mama Tina ya lo makamyo sala ga Denilisi. Si Denilisi akoma ndenge wana eza yo. Mais non. Yo. Mama Tina. Omoni mutakufaka. Mutu so alinga koma na pembeni azo problème. Azakata na 2 personnes wa lobela makambo. Siko mama Tina loko siko ya mabe Denilisi asola na ngai na patience. Makambo yo sala gai. Makambo elikana ndako na ye. Tomi tuna tambola bomondeni. So pasteur akufinga na loba makamyo so pasteur alobanga. Manike de John. Pasteur okata te na oloba ngo clair obi na loba soki pasteur Denilisi akufi mama Tina obimisi ba comportement na yo te omoi ka so akoma maladi makasi ngana oya oloba te mona nga patience mukindi Denilisi eza makambo église te eza makambo c'est toi pasteur ako confier yo penda kandi ya obimiselo ba plan ya ndako yo yeba te ke non nzambe soka lobi na mutu aloba yo moko oloba yo se rendre compte que so loba ki c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour ayeba ke non mutu nenga so kufa akufa na ba problème kuto obino bo kansata akufa na problème boy est-ce que ngama sa mukolo boy na yo ko est-ce que ça fana ko se Denilisi ka yo moni ngam pétage ngana lobi na mama Tina soki maladi na makasi na koloma kam nyonso Denilisi aloba na biso za maladi naturelle kwani na tie témoin otie patience ko to sala aloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye oyebi nde bofanda na ndako wana so lingi mutu te bakendaka so ofandi na yo sala kenko oboma ye obomi ya petit frère akomi bongo ti pona yesa kenga bomoni ofanda kana osala visi makambo osala okoloba nango batu te osala visi mama Tina sambela si otelemaka na cher na makambo nyonso osala na ndako na yo nge kam sana kuna bana pasteur Denilisi alongolo na cher nzamba ofraper ye po ye azobomba yo Denilisi muta bomba yo mais bato baloba ye muta protéger te mobali muta protéger ka ye bola na banyenye wana te bola na nyenye aza mwasi azala ka makambo moko kondima te bola na nyenye wana te bola na nyenye wana te Denilisi so asala VC c'est sa femme
eza teke makamba minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission Deniless nde ayaka kolongola ba stress so ba émission na ye asa iwana nda asa kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi po aza mobali ya lolendo soki abimisi makambo wana bamoni mobali azoba koloba te mpona bolingo ya mwasi nde Deniless aokufa. On parle de Deniless pétage, pasteur Oya Bomba. Tozoloba mpona bolingo ya mwasi nde Deniless azokufa mpona koprotéger mama ya bana nde Deniless akomi na beto aza famille laisse makambo na oloba bayebi yango mpona koprotéger honneur ya mwasi nde Deniless akokufa tellement bilisa mwasi danger tete l'avenir nous donne so nzamba bikisi ye au moins a confesser abimisa mwasi na poisa a livrer mwasi en spectacle. Ce qui Deniless na église na crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas mwasi. Ce qui Deniless même ba to kotala boba mona mama tina elle est plus crédible. Deniless pétage. Aujourd'hui na Deniless na mwasi na zo Deniless aza ouvert nzamba lobi to zo bato baza ouvert balobaka na polele ke bato ba bomba maka alati nkoba mena kati ya nkoba aza na bondoki. Est-ce que maintenant version au pasteur abetela ko yoyoki ya mama tina o ile kananda kuna bango yebi o moni ngai soki mutu ayebi singa likambo na ye na oloba nanga te mais nzambo apermetaki aloba na so makambo wana nzambo wana yebaki ekoma na niveau oyo donc biso nga na kufa na otika na charge nete faut bimsa nga na oloba nanga soki alobi te na oloba na yebisi aloba soki alobi te na oloba mobali na yebisanga aloba nanga aloba na biso tu na nyonso salaka aloba na biso tu osalaka ndenge nyoko yanga koka koloba yango te mam nyonso salaka aloba na biso nga na oloba nanga te mais moi mobali wana komi na niveau wana mpona protection nera mwasi abimisa mwasi sainte ok mwasi nkadi ya mpemba nga na mwasi on avait respecté mobali na mwasi on afana na fidélité na relation alors mama Tina oyebi mobali na onde akomi na niveau wana oyebi nani apoussé na chaise roulante oyebi famille ya Deniless bayebi makambo na oloba bayebi ke no muta poussé na chaise roulante c'est toi nga na lobi na wana melo te mais lokola nzamba permetaki aloba na ngai nga pe na otika akufa te davant ya kufa nga na livrer un spectacle nga na oloba kako yaloba nanga na ozangi selo te na bakisa pe eloko te manique de na ozangi selo te mama Tina na bano fete na bakisa pe eloko te na ozangi selo te obakisa pe na kobakisa pe eloko te nga na nga pasteur te nga na nga Jean Baptiste mais comme manique de John na bandeko na nga nazongi lisusu eloko kana koloba na dossier oyo nyonso eza que totika mama Tina avanda. Pourquoi je dis ça? Pour lelo soki bokomi ko accuser mama Tina ke abando sala kindumba ye muto aza la base ya nyonso ezokomela papa na biso Deniless la famille eza kaka kimotema mabe ya biso nakoki koloba bongo parce que mobali nyonso soki amoni mwasi na ye azobimaka na mibali mosusu mibali déjà de nature bazalaka bato moko ankele bato oyo basupportaka kindumba mibali ezalaka basi mais mobali kindumba mwasi mobali nyonso asupportaka te amweke soki ezaka mobali oyo ya mibali tika kaka mibali eza mibali nde bakotaka na babuzoba mosusu atindi mwasi na ye bafutaka ye mbongo po mbongo wana esungaka bango na ndako mais un homme qui se respecte akotikala jamais ata soki souffrance ekoti na ndako na bango na vie na bango akotikala jamais kondima mwasi na ye akende kosala kindumba te. Donc naka oyo soki lelo bokoya ko akize mama Tina ke azosala kindumba Deniless akanga ye bambule pele azosala kindumba, cela veut dire que mobali na ye encourageaka ye et ils ont un intérêt moko songolo pakata. Donc au lieu ya koyaka kofinga mama Tina malamu kasi bolobela Deniless parce que soki mobali mwasi azosalaka kindumba mobali aboyete, cela veut dire que intérêt ya mobali ezali, mais soki intérêt ya mobali ezate mobali nyonso akotikala kondima mwasi na ye te keno asalaka kindumba eza mwa bongo. Alors na minute eza minute biso tozala focaliser na ba prière to sambelaka pona Deniless eza ba moment te keno biso to bandaka kosala ba buzoba to yaka koloba oyo histoire to yebi mutu na makolo te to linga to ya ko accuser ba innocent eza bien te bandeko na ngai eza pe soni ya makasi.